what's up, all my beautiful brothers and sisters, my African brothers and sisters? This is Bomoko ya Mboka. Welcome to this site. Stay tuned, because here you will find all the information you need. One love. www.bomokoyamboka.com. Pour nos internautes, www.bomokoyamboka. Bomokoyamboka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya Mboka. Site Mibalete Karamoko. One love. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente À travers la décoration de vos salles, pour une ambiance de couleur. sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Sur www.bomokoyamboka.com, site nabino oyo, pe télévision nabino oyo, toyebisaki bino ke mbule beta neige kweya moye ziki sana nzoto toza toujours wana pona ko sepelisa bino. Sans plus tarder, avant to kota na mozindo pe mama ya likambo nazanga moko te naza na ye moko nga na benga kayeke ministre à image parce que ye deux fois te ya sokola ba image net na film nazo tikele micro comme ça koti sabiso na mozindo ya sujet na biso ya lelo toyeba yango sujet ya lelo eza nini tozo lobela nini nango lelo papa na biso Jean Belva. Bonjour papa micro yango yo lelo likambo nini oyo to memeli ba téléspectateurs na so bazotala biso pe ba internaute na biso. Mbote na bino nyonso balandia 3 fois www.bomokoyamboka. Tomesa ko sepelisa bino tomesa na donc toza na pona bino toza na musala na bino komba na misala na bino. Mais lelo ndenge ndeko na ngai Serafin Kashama awuti koloba toyili bino numéro ya sika numéro nini tomemeli bino tomeki kotala kati na poto awa lolenge nini bamabala eza kotambola vraiment eza soni eza pasi mape mawa komona lolenge bamabala eza koumela te na poto eza ka nini oyo esalaki mabala na biso na poto eumela te bato mosusu nayebi bacouple mosusu babalanaki basali kaka juste 2 mois Peut-être 1 mois. bapanzana na ndenga ya moke te nayebi mosusu moye kotanga bakombo eza te basala 8 mois kaka en Anvers je précisément bapanzana na ndenga moke te mais baéglise ezali bampaka mpe bazali oyo toza na bango na kati ya mboka oyo mais pourquoi makamabo eza ko arriver kaka na bakouple na biso pendant que ba mikolo bazali o bakoki ko porter biso quelque chose yango biso tomeka ko tambusa micro na biso pona kozwa ba vie ya bato pourquoi mabala na biso na Europe awa eza ko umela te donc avant tout biso to kota na mozindo tolinga bomeka kozwa un peu ba numéro to ba micro na biso nde to tambusa ki na nzela ba vie ya bandeko nini o bandeko balobaki biso na bino to découvrir ensemble. En tout cas merci pour notre tuna na yo en tout cas question posée ngai en tout cas eza question moko mutuya eza mutuya makasi loko etali likambo libala penza eloko ezo bomango eza na bandengo ebele okokuta na 1000 couples 1000 problèmes alors tout ça la définition moko propreté pour te le baquer na 1000 couples oyo mabala na bango ekufela boy mais problème ezali que tongo ndeki to ya koto to bendeni koto mona ma ye koto moko yebi kayo tongo mbonga poto ya pasi wana mutu tout même akoma koto te me yo ka po ya na bango sa yebisai
mais atika petit chéri petite naye kuna petite akiti pepe bakoto sali tout ndenge ezalaka mais siko tango ya longo kuna baketike pe na aéroport Angile yoka kabo bapara bayebisaye bisiko ke ifo ezalaka mayele petite kokoma raté akomi to bana biso pe ko solola ndenge ezaba nyonso na yebisaye mais avato lala yebisanga mama bakisika na yena zalaka mayele alors on a compris na te mayele nini batindela ye aya na ngopa na ngai na kendaka musala tongo poko na zonga na comprendre te mayele ni ba parane ba yebise ayela ngopa na ngai po ngai mna pesi mbongo aya koto ngai mna sala kinyo so voya siko kaka ngai mna sali ni so komike bisiko kin zala mayele bosuki na bengisa ke te do ngaka tika la zoba bisika zalaki mais li kambote aya ko bomanga ndega ye aboy mais eloko musu ezanini ngai soki na bengisi petit mumi aya to komiko solola nazo meme selonga po emema bisu na ndenge ya kibomoko ndenge ka ezalaka. Alors, tant que tu es en Afrique, petit momi pinazaki obéissante, na onga na lobby, ajo tosa ndengi modèle bamboka na biso ba bolingo ndenge ezalaka. Mo pe rolangwa moi double patte bete petit ajo tosa kaka. Mais ko ya awa ko wumela akeko yoka troisième litoi. Litoi moko boya batali banda. Ba beta raba c'était moi sinde mutarenyak. Moi sinde mutastraka. Moi sinanga changer. Banda yoka litoi ya libanda. Alors ils a pas si capitaine toko luka na mboko pa bomba balito ya libanda. Bon, merci mingi na ndenge botuninga mutuna oyo nazo répondre ona esengo na kimia nyonso. Donc mabala ya awa na poto pourquoi ezoka bona mingi. Donc nakokolo baboye tango to uti mboka biso mibale toye awa to kanisi ke to vanda elongo to kanisa to bokola bana na biso elongo to vanda bien mais to komi awa mobile mususu azo sala te ngana zo sala donc ako aider na eloko moko te ako sala pe eloko moko te donc okomona ozo ebiseli kambubo il faut ka discussion yango ndezo benda ba problème mingi na couple donc boyoka nezate eloko moko te yango sikoyo ezo senga omona mobali uswat mama abengeli embila uswat babimisi libanda po boyoka nezate nyonso kaka mama nde mutakosala mama kosala akokene musala akoya na mbongo afuti ndaku asali makam nyonso afuti ba facture papa ye akosala eloko moko te donc na place wana tango kolinga ke otu na to olobake no to sala bo ye azo sala ya ye à part yango nde ezo pousser moi sito mobali bokabwani ezala. Merci pour l'occasion au Pessinga Penza. Exactement site nini ce qui bomoko ya mboka voilà. Bomoko ya mboka donc ça déjà que bah il a bien pour tout sangana tout ça bomoko parce que effectivement ko lansama question na bino mabala ndengi ezo panzana na poto awa. Moi je crois que c'est un peu difficile pour nous décortiquer, mais nakolo banini nakolo bakana mukuse ke origine nanu ya mabala ndenge eza na poto awa parce que mabala nyonso eza ndenge moko te, c'est-à-dire que ba source nango eza moko te. Mabala eza ya motindo na motindo eza na mabala oyo bato bayeba na babala na banda ba Afrique babala na bazala mo sima bala bavanda tant mususu moi si to mbala ya liboso ba ye poto ba continuer libala na ba eza libala mususu oyo mobali to moko azaka na poto atika molonga ni kuna atindi misolo po mwasi aya eza na bala mususu oyo oyebi ete donc oyebi te ko ba poneli yoye ou bien photo kaka bilili te ndenge mbuta yemba donc ba tindelo ka bilili mais ba tindelo bizaleli te donc bala na pesa donc oyebeli kutu na poto kaka nenga ye et puis ça mabala mususu pe wezali ya bana poto, c'est-à-dire que moi c'est ça mon poto mobali pas ça mon poto donc voilà bo ponani awa bo balani donc na mabala wana nyonso situation aux ndenge moko te parce que la réalité est différente. La réalité n'est pas vivre en poto. Donc
et c'est une adaptation. Il faut beau s'adapter. Or, c'est facile à bana poto, le roi bazar va bana poto, bazar déjà adapté, bah déjà la situation. Et ça n'a pas facile pour vendre. Bateau pesi ba balana déjà na isasa, bah yebani bizaleli. Et ça facile pour vendre parce que à ta situation ko ya mais bah yebani déjà bizaleli, bah ko s'adapter. Wana ndo komona moi pourcentage ya moke ya mabala ozo vendre. Mais oyo ko remarquer lelo na ba vie na biso. Bolingo to me vandaka na baki sasa wana ezalaka na ngokaka bolingo penza ke bolingo moko original qui a bien ndenge bolingo tambola na bamboka na biso mais kokoma awa o remarquer le sur que petit a changé pour maputa na bango ba komo bossa na ngo ba komo lata ba pantalon ndenge mo na biso ali ba landi pe comportement mindele ko to na pe sur bomeli biso mabana. Surtout dans la période de Betenge Bandabo. Moi, si je suis sous biloko ya milai tende biso to yebele ba femme africaine ba koma kaka mbala moko ke na ba kilote mikuse. Surtout na ba âge ya puberté loko zo boma penza loko zo boma pina mingi nde yango wana. Moi ça zaki na âge moko botanga ye na ndako ya libala puberté alingi tu ba contrôler ye alingi souté ba diriger na ngai na sala ki effort ya mais ngai kaka nga na diriger été vomia yo kalibanda yango c'est juste là que mabala kufa. Or mabala ko kufa na ngwe bandi pe lelo te to ki ne peut te zongaka to mona pe bakoko na biso na village me baboyana pona likamba saki afufuka mo saki no teka na kisasa ayena mbongo ekokate libala pe kufi mabala siko musu na potezani pona document wana biso no to yebia ona na yebia ngote moi ça zoluka mobalo azana vie moko stable a bonga metan kaka pe pa zui a bongi alingi su jo wana te ote ngana zana mutu ayeba nzoto na ngamuta liboso ye wana bolingoni akala ye wana ona moment oyo abazaki na moment ya galère bolingoni akala yeba kiete we mususu ezo sala mobulu na mabala okomona papa bandala muki azakaka na café ça veut dire ezaneti bar banda kendaki banda tongo mama kotikala akekozwa bana na école mama kotikala sali musala nyonso anda kwa silisi ake musala papa azaka na café bon tango siko kolinga oloba donc ekozala kaka bokabwani yango mabala awa ezoumela te eza toujours na ba problème ba papa café ba papa bar banda vandi na bar banda tongo ti moye mama azwa ata affection na ye ezate moye bana bazwa pe affection ya papa ezate papa za tout le temps na kati ya café eza bar donc papa ba meka ko bongisa côté wa. Souhaitez-vous avoir un mariage de rêve, un anniversaire inoubliable, une fête de baptême marquée, un service traiteur surtout de qualité? ne cherchez pas loin. La Grâce Décoration se fera un réel plaisir de concrétiser votre attente à travers la décoration de vos salles pour une ambiance de couleur. Sans oublier la qualité et la rapidité sont notre univers. Contactez-nous alors au 0041 78 73 52 224. Suisse ou canton de Basel. Maison La Grâce Décoration, Tokos. Kaka ndo touti kolanda na bino ensemble bouti koyoka ba via bandeko mais ngala obeta c'était après na passé na nous micro et pas ya kuku nyungu o aza mopanzi nanga tellement vie ya sale au moins muke mulai expérience eza moi muke belé ko le kanga babala liboso na biso donc nanga na banana ko pesa micro pa na ye ameka ko beta moi c'était na makambo biso no soto uti kolanda papa Séraphin olobi ni pona nyon soto uti kolanda micro yango na peso merci na nengo passer na micro en tout cas eza ko sala pasi koyoka ba témoignage ya bandeko na biso basi pe bandeko na so mibali soki na yoki na banda na point maman na biso alobi maman na so na raison na ye na ba point o nyo so alobi kitano bandeko na biso o bozo ko landa biso koto bomoni ke mo mbebe zalaka o kote bebisaka couple to bongisa maman na biso beti po moko vraiment ya makasi mais na kokota na mozindo te na lingi kaka ko pesa conseil pe koyeba na ko éclaircir na makambo maman alobi oui c'est vrai
makambo ezoboma mabala na biso yango wana. Parfois komona pe papa ozana tante pour na mama. Mama pe azana posa ya tendresse oya yo. Mama pe azana posa na soirée bofandi ensemble. Bozo ko développer bozo sala pe ba projet. Mais leur maman zo zela oyo ozana café. Café za mabete. Eza mabete ko kende, mais faut ko yeba tandi na ko kende pe na zonga mbangu na ndako mama azali ndenge mama na sauti ko loba boye. Soki to landi lisusu oyo ndeko na biso ya mobali balobi baza pe na raison na bango papa na Jean Belva. Baza na raison na bango. Ozomona mabala na biso awa na poto kaka ndenge bandeko na biso balobi eza na 3 catégories. Okomona moto mususu batinda ye na poto kotinda na baparents. Mususu pe bokuta nao. Mususu pe yo bengisa kaka ndenge balobi. Kasi ba oyo batinda bango na poto kotinda na baparents. Babenda bango matoyi Comment ça? Babenda bango matoyi ke mwana ndongo ke yikuna tala toilette sila na note. Tala toilette oyo esali déjà ligne ko bukana fungola misu. Donc mwana ndongo ke yikuna kena devoir ko bongisa toilette Mais ce qui a bala na été un problème. Tu sais, ce qui moi na bango batindi moi na bango mona poto. Batindi moi na bango na poto bango moko. Mobilité batindi moi na bango mona poto moi na biso kende ko luka po na biso. Mais ce qu'on l'air yo comme marié, au comme na engagement, au comme na charge, au comme na identité mususu. Il faut que ba yango ke budget o bozo kozwa, eza susu ya yo moko te o sala ba projet ndenge papa na maman no ba yebisaki yo. Et comme maintenant ko kabola idée na mobali papa to sala nini pona babukilo. Sans autotinde la bango oui papa totinda, oui maman totinda. Te totinda na to futa courant, to futa ndako. Et bon soki bakataka mwa nzenga. Système akine kuma bakati mo lupangu po nini mwana ke miki. Mwana misombe lupangu takuta ina mobali. Te kasi soki bakataki lupangu. Papa salaki sacrifice wana akati lupangu ateki lupangu po yo kende poto. Mais au comme esclave te que il faut kaka le pango zonga et comme il a bien coopération na ba discussion na kata couple li ba le kufa ozo comprendre et le comme on a lingina lo bali susu avant na tourne c'est la micro papa na ngai Jean Belva au ça la conclusion na makamunu so bandeko babandi ko lo ba o parce que yo za rappelle na ba idée bien ya solo et le comme on a lingina lo bezali nini parfois biso mo pe ba mibali na poto to be ça rabasi comment ça oui bien côté to be ça bango comment parce que biso pendant que to bima tongo to ke ko lukela bango lipa to zongi to be bisi bango comment na ko se lo moko na salaki na camarade na ngai moko tuna tanga kombo ezate parce que to za bo moko to za pona ko sangisa camarade na ngai wana bemisa mosi na ye na poto mosi azalaki na ba âge wana ba 20 ans mosi kitoko pembe le ko la métis alors ye ndenge lingana no mosi kitoko bongo te azobanga mosi akokima ye akomi ko pesa mosi ba avantage nyonso. Wow. Alobi na mosi ki mama ndenge zalia wa mbongo na yo mosi etalinga ite soko zimbongo na yo sala ba dépense ndongo lingi bongo sa famille na ndongo lingi mbongo bana kutu ko laksa ngate na za na posa na yebate mbongo na soko zona poto na za na posa na yebate za yo mobala lobi ngamo ko na kofuta ndako ngamo ko na kofuta courant na ko lesta ona ko latisa yo nyonso wana pona mosa ki maete azolingela mosa pembe ozo kana papa Olanda biso na 3w.bomoko-ya-mboka to mesana ko sepelisa bino bolanda émission malamu ndenge papa na tsa za ko palola système kairata ate kiseni ozo kana papa na ngai sikoyo nzamba la rakate na soki to ko lo banzamba la rakate to satana la rakate to éviter to utiliser comme nani mobali musale si la rakate esili musale sili sikoyo mobala ke na chômage moi si penza malala kata zu musala o abota kate mwana moko mi balé ya misatu ya mine mbongo pene ya bani mbongo bani mate comme 1000 salaire à moi si et matakate salaire à moi c'est matakate et mati et comme 1500 kalate PD 2500 mobali musala sili wana ina chômage la mobile mona ya coupe kiti. Mais chômage, je sais que vous avez adressé mon chômage, je peux comment qui c'est question tu la descente. Babiso beti deza. Si comme mobile moi fout andako. Exact. Moi ya moi lata. Alinga ba costume, moi so ma costume. Exact. Si qu'on a na ko fout andako. Attends moi site. Oh, mais yo peut-être que moi aussi déjà avantage que nyoso yangai yombo na o ya yozo lengela pembe moi c'est que toka okima o.
sikoyo leo ke pa mwasi oyebisi mwasi ke mama anga musala ezate bana kofuta ndako esali déjà 8 ans mwasi amesana na makambo wana te akoka place moto ebandi je pense nana bebisi. Ah bon, tokolo ba mobile avec ici, mais d'autre part tokolo ba pe que moi je pense dans la compréhension à comprendre que tant mobile azaki nango tant azaki na makasi abanda ko supporter ndako, mais le lot a beli ou bien le lot chômage Moussa le Koufi, moi je sais pas comment la point comprendre. Yango papa na lobi que ko bebisa te que nous soit neza ko bebisa non, moi je pense qu'il faut compréhension et ça la parce que bozami balé, babi mi balé to bosangani bokomi loko moko. yango na papa nyonso eza début hein début les kamunenge boyokani hein ozoka ngai ah umoni basa poto bakomi kobengela so bambila mingi mingi yao kobengela so bilamba papa nyonso début hein yo ozi mwasi fidèle mwasi ki marate amelanga masanga te mais yo obali ndumba bazoka ngai na ba numéro mwasi na ba Facebook yango na lingi na loba na bino nyonso oboza awa liko simba partout na lina yebisa yo pe que kobosa na to somba déjà ça cause à la peine en valise parce que mingi yango to poya ba suka moi babakelo biloko na ba sac poubelle par rapport ozanga ta valise yeba déjà na biso tang non ni ko tambola ni ko baleka te ga ba système yango yeba somba pe valise pour mko yinda o kitango na ba sac poubelle jamais va là tout na yo o so misaki na na mi balé ya boni donc on peut qu'on parce que le système na vivre là moi si nanga c'est difficile ya solo et ya solo ba yebi na lobi be bandeko ba yebi so to bi to tam sa micro a combien ni balo bazan ba valise to za mingi te master nanga moko boye jamais va oui papa master nanga moko boye tika ki ndumba lingite kaka Facebook quand vous avez un message, moi c'est fidèle, hein. Moi c'est mon boulot à la rater. Mais moi ça quand il y a un numéro de téléphone, un message, oh chérie, je t'aime, I love you. Je vais le balo. Papa quel est le bloc de banda. Quand on a le banda, ça que ça la quitté, hein. Ah, le monde n'a pas. Et puis quand on a mis ça va ça poubelle. Là on le vit comment. A bengi ngana téléphone, tout n'a nini. C'est la fait ba tibilo ko ngana sac. Na monsieur ba tchena sac, kanga ngo bien protégé. On a protégé ngene za na sac poubelle. Papa Belva, conclusion les amis dans le Cameroun. Et ça vraiment conclusion pour tous ceux continuer ma solo nabiso. Vraiment ça que ça la passe, ça que c'est qui ça mais ça que ça la passe. Mais ceux qui n'ont la ligne mais qu'à conseiller les sous ma bota, papa pour nanga, et ça bah arme moko nga na bengo za silencieux, na ba couple belé ba yebi angote. Ni noir. Arme wana eza absence. Absence, ba te belé na ba comprendre que absence eza arme moko très dangereux na kati ya mabota. Papa to zoni kat na Biblia po biso to vandi vraiment na kati ya makomi. To za komona na bandela mokili tango Adam na Eve. Bazalaki na kati ya Eden. Nyoka zalaki na ye. Mais nyoka bandaki tango nyonso te azwaki tango te ya kokweyisa Eve pendant que bazalaki na Adam. Nyoka profitaki na absence ya Adam po aya kokweyisa Eve. Po tokoma esika o biso tokomi. Yango na mabote belé o baza ko comprendre te absence eza arme moko très dangereux. Papa aza tout le temps absent na katanda. Maman pendant que maman a besoin à papa, papa est absent. Nyoka okota. Oh. C'est quoi nyoka wana likambo tone. Papa wana na balandi o baza kolanda biso moto na moto azwa o ya yepa. Balobi toza kokata nzoko, moto na moto ya kokata. Parti o ya kokata. Mais ngai na part na nga Nathalie na lobi eloka liboso na ngai na lobela d'abord likambo ya absence et ça arme moko très dangereux silencieux o eza ko boma mabala. Papa lingo za ka présent 4 na bana. Bana msusu babimi na balabala pour na absence à papa. Papa zate, papa na ndako azaka te, papa na ba café, papa na banganda, papa.
ezali ke bana pe baza kovanda bamona ke bon papa aza na ete biso pe photo sala oya biso vi hein bana babimi basali oya bango vi yango babilo mosusu mosusu mama pe na ndako amona papa azala nete bon na osala nini ngabe fona banda osala vi na nga comment libala eumela. Deuxième chose nanaki kobeta lisusu c'était papa na tango ya ba papa na biso na ba mama na biso babandaki kobala babandaki kobala basi lokola biso te biso tozwa kozwa tozwi mal chance tozwa kozwa basi oyo bayebi ebele bayebi ebele soko lelo ke na famille moko okende kobala mwana 18 ans bakoki biso aza na mwa moke bapapa na biso babala bango na baage nini bamama na biso babala bango na baage nini 14 ans 15 ans. mais lelo soko okende na mwana ya 15 ans kasi okoki kobeta ndenge ndeko mosusu aobeta kuna te Nani wana susu? Oto oke ke sai. oyo alie manga mobeso ngala boyi kotanga soko meki kuna oke kobeta pendant que bamama na biso tango babandaki kobala na age wana éducation nyonso oyo bamama so bazali na mabala ezalaki baéducation oyo bazwaki kati na bapapa na biso parce que pa bamama papa na bafamille na ye alongwe aza nanu très jeune aye kosisa kozwa éducation epai ya mobali éducation oyo mama avandi nango na libala eza éducation oyo azwi epai ya mobali na ye yebisanga koma libala bongo ekokufa parce que aza bien éduqué epai ya mobali na ye mais biso lelo oyo tozwi mwasi asisa déjà bauniversité ayebi français koleka yo ntango koloba ne likambo noko simba bata ayebisi yo n'importe quoi yebisanga lelo lobi nanga n'importe quoi lobi n'importe quoi la osiporte alobi kuna likofi alobi likofi ntango obenga likofi mbila wa 500 mètres ya soloko bamakambo eza ebele oyo eza kosalaki mabara na biso eumela te eloko nalingi naloba lisusu papa na ngai eloko ozobebisa mabala mpe eza baeglise comment ça mais imagine toi papa yo oza na mwasi na yo ndenge azali awa mwasi na yebi so okendaki séminaire ya 3 jours yo yebi so kokende te alobi naobongisa bomoi na ngai likolo nakei kaka obengi paster na bango paster alobi papa yo kokokangisa mwasi okoboya mwasi asambela te tika mama kende est ce que paster abongisi vraiment so makambo mabongo eza na kati ya église mosala nzambe wana aza fo ya kolandela parce que même nzambe ye moko abukaka autorité ya mobali na kati ya ndako te non même nzambe oyo akeli biso aza papa na biso mais ngai na remarqué que mabala ebele ozokokufa kofa eza bato église nde bazopanza mabala donc baza bafrère na basere nde bazokabwana oyebi ke bata café mabala badivorce eza mingi te selon ndenge nasali constat papa soki na yebi nani ata lisusu mwa moke eloko wana outi koloba mabala wi ya bato ya biso bachrétien oyo tokendaka église engagé bamabala na biso ekufa mingi pourquoi papa frère aye na église misu ntango akomi na église aye kokuta ser wana soki aobondela ser alelaka ser wana akutana donc mpo na ye ser wana akutana na nzambe nde ser wana akutana na nzambe alelaka frère alobi ye so na tie na ndako lokola aza na respect ya nzambe akozala mpe na respect na nga mais eplace toobosana ntango nalingi mwasi ntango ye na église okuti mwasi osambela wana eza spiritualité mais mwasi aza na éducation akuti nango epa na bango aza mutu kobosana te ke kokanisa te ke soki na église soni ntango mosusu na sa soni abanga babenga ye soki démon soki nani wi eleki ebele mais mokolo akota na ndako abandolo bano non omoni yango sima abandolo bano non parce que eza normal aza mutu nasali constat awa na nverse mabala ebele ezali bafrère na basere nde bazosala badivorce mabala eza kokufa parce que ntango yozwaki oyebeke mutu ya kozala obéissante na ndako mais ntango aye na ndako akomi oloba bano bano eleki ebeleke bawi à partir ya wana okomoma mais oyo nga nasalaki erreur te ntango osalaki erreur miso ekomi libanda ntango miso ekomi libanda okoma okeno lokola eza ozwi na kati ya église olingo okima ya lisu na kati ya église te tour wana okoma fo okeno na libanda ntango okende na libanda oyo libanda kuna basala déjà vie yo ozwaki na église asala na vie aza na expérience te mais oyo ozwi na libanda asala vie ntango ye aosokolo makolo aosala nyonso yebisanga koma ozonga na pale mabale okufa jibeka ministre image oui papa
eloko moko nga na remarqué namoni lokola basi na biso bazoka susu baconseil na biso te bakomi na baconseiller mosusu yango baconseiller na bango mosusu tunanga banani wana bapolisier na baassistance sociale eloko ezobisa mabala et bango bayaka ntango déjà problème eza déjà consommé yango bango bayaka toza siko kobeta lisolo boye mpo nini to arrive lisusu te ya kokóma na point ke makambo na biso ekoma mpo baassistance sociale baassistance sociale bango mo akoya na ndako mwana mwasi ntango mosusu jeune fille moko abala te akoya conseiller bamarie comment akoya conseiller omarié comment pendant ke ye moko abala te ayebi baréalité oyo ezalaka na ndako te nayebi camarade na nga moko mwasi abemisaki mwasi na afrique mwasi aye akuti mobali na chômage vie eza bien te yakanisi lokola okuta mobali aza pose ndako voiture monene mwasi akomi kaka réseau na ye ozoluka mosala te kaka kofandelaka ngai kotalaka tv kosilisaka courant boye na boye me na momo mwasi akei babota bana mwasi akangi biloko akei mpo mobali ayebi français ayebi néerlandais ayebi minoko ebele mais mosala eza te mwasi akoki kosupporte te papa sikoyo wana tozala clair tokopesa mpe mwasi wana raison te ke akoki mpe kovivre na mpasi mingi te ndenge akei aza na raison papa ntango tobalanaka tolobaka pour le meilleur et pour le pire ntango bobalanaki ntango su bonheur moko ezalaki yango bobalanaki mais ntango pire eye il faut bosupporter nakutani na couple moko couple wana mwasi alobi nga nalembi libala oyo naza kokanga biloko na nga naza yo bien yo tikanga na bana kende bien nga na okende na tiki yo na bana libala eza lisusu te babengi basololi bango na palais tellement bazwaki solution te bamei kocontacte bandeko mosusu nazalaki parmi bandeko oyo bayaki mpona koporte pierre na kati ya couple wana likambo nini baza kopotanela mwasi alobi banda ya na libala wana ye bonheur na libala wana ezalaka te pasi na pasi bonheur avivre na pasi kolia na pasi ni na pasi alingi lisusu te me nga nalingi nabeta sete na yo mwasi oyo olobaka makambo oyo. Moi je sais une chose, la Bible dit la Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est moi si ne m'entame ma bonheur na katia libala. Comment yo mo so comment so na mobali ke bonheur exact, c'est que yo me donne malchance. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Peut-être le bonheur azolo bambongo. Amoni compte eza na moins. Mais compte eza na moins, mais yo moi si mutoye kokota na ndako. Tina yaki pa na yo, tina zwa ki na balo na famille na yapo, compte eza yaki na mbongo. Tant ekomi na moins parce que yo na malchance. Mais yo mobile il faut que le look Bible. Mais papa, celui qui trouve une femme, c'est pas celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Comment moi soit que ça que nga na za bonheur qui na kata libalo, yo ne faut même bonheur. Et ce qui me pia que ça na kata ndako, mobile yo soko yo na chance, bonheur à moi ces années. Balobi femme sage musa na ezani. Faut battre ndako. Tant ndako ezana kimia, makamnyo se ozana kimia. Tant moi si plaza sage te, papa nyonso otambola malamu te na katanda. Ba poche na bino otoboka parce que ndako ezana kimia te. Ba poche otoboka. Papa si je moko suka onga na to développer un peu, to doit attendre 2 minutes pour la bandeko. Ouais. Papa na photo biso mi bali tozo ko se retrouver surtout te hein. Pour na ko se retrouver photo que na moi Kinshasa, bano ya ba 15 ans, 20 ans, 25 ans wana na Kinshasa wana. Ba ipare bazo kata ba papa manzaka bien lakini. Po awana photo soko chelo kolobo mama kata o manzaka bwaki yango. Non. Yo mote kana uti musala na fatigué. Soki kaka na vacances na ba été wana to futi moi ticket. To futi moi ticket papa to ke kuna nyonso lelo. Papa. Balani 3 fois www.bomoko.mboka toza ko continuer émission na biso. Toza ko sepelisa bino oui boko se kata mususu na o toza koloba et koki kopesa yo kanda ta mususu yo toza kotalanga mais posa na biso ezali nini posa na biso ezali ete mabala etika kopanzana na bakati ya ba jour na bakati ya ba mois soki tobalani pona libela tobalani pote tobalana kate pour lobi to kabwana situation moko koki koya yango te koki koya kopanza biso papa likambo otoloba eza motuya
Oh. Papa yo Et ça parmi bino. Batana nyo manzaka na Afrique te. Que eza na manzaka poli maman. Na lingi na lo heureusement na kina bandana ya koto na zonga ka une fois. Tango mususu heureusement na ko le ba. Na kina mingi te. C'est bakataka manzaka. Donc parmi biloko utolo bawana ya Afrique ngana nani atango na nengo mususu eza kama kama nzaka te. Afrique wana ebo mabala. Biso atoza awa. Tellement to ba professionnel. Kuna na kinso ke mutu nyasa olenga. Basi ba olenga biso. Mibali baza kolenga basi. Mibala kimba komo kinosimba même kisi. Mwana sa kinso ka kiti ozala marié. Ozala nani. État sindi kisi pokaka a récupérer. Balobi ke komo nango zakalaha. Basi bazana basisema bazakalaha. Ezaka na bato ba okene o balingi ko simba balingi partout. Mais okuta na zakalaha. Et comme la kinité tout nanga nini? Oui papa. Nga babengi nga na téléphone hein. Ah on a poto. Babengi nga na téléphone na un certain X. Abi singa lobio ah papa Séraphin nazana bakisi yao. Nga labi kisi nini? Alobi nazana bazakalaha. Na uti nango na Afrique nazana ba babenga nini? Oh nini mususu bakisi mususu oyo. Bakisi nini ngoma? Nazo bakomo nango te mususu bapesa nga bakomo belebe na bosani mususu akozongisa mwasi akomi lokola mwana muke na nzoto na ye mususu bazakala ko langisa mbali abenga na telefone abi nazana ngwao nga na bi oh siko sana nango nini o nazoteka papa awa na poto zakala ko tie eza pasi siko to suka eza pasi soto lwito nyata ba makambo oyo eza pasi makambo soki ya bazakala soki nini basi basala ngo nga ko baza confiance na bango te bana confiance na bango te parce que so za confiance na yo naza attente ya ko zabilo ko mpona okanga mobali bien ko kanga mwasi non naza besoin na ngote promis zakaya papa siko étant que kolo idéologie a sito na kata envers ça au moni te ke zakala wana to pesa o muke o mekananu essaye nango oyo ba ndenge zalaka o pesa so information na site to memela yo eza o utiliser les maman eza pas c'est parce que eza basi ne bato baza ko utiliser ngo pour la mibali si maman utiliser ngo pour na tout en effet non eza pour na ko sekisa pour na ko sepelisa bino ngapela sepela nanga na sepela moi pour na batanga na kisite ngane na lingela moi sinanga ne na lingela kaye soki tatenga kutu na kisi na sepela lisusu siko ningi na mona kayo na mama ningi na mona kayo na mama bokanga maka bozala na gauche yo na ye bozala na droite yo na papa est-ce que maman pas asomela ozakala kate nga na lobi moi sinanga atianga na kisi te eza juste pour na to sepela mais soki moi sinanga na bala tenga na kisi kasi sepela c'est pour na olinge sous makali pour na linga ke déjà nazana kuna pour to kabonate ya solo wana nazana pour to kabonate 10 ans déjà yango sur 3w.bomokoyamboka.com bino mo boza kolanda ngate na lobi ministre à image mtalobi yeyo JBK ministre à image donc ministre à image mo mtalobi donc ya bango ezalaka linzaka na musapi donc ceinture na pantalon soki maman pas chez les akalaka mon ngo mabete parce que mère a parlé quoi mère a parlé quoi soki mère a parlé chez akalaka où est le problème mais ouais biso ne ba lo sambo ebele ming dans ako ko mape wana ti ya solo na naza ko yebisa bino so boza kolanda biso ko bosana te émission oyo eza koleka na kati ya salon élégance awana précisément na Anvers donc soko lingi oza kolukesika ko kati ya suki balobi mobile ya mandefa pembe tina kati donc vedi so ye ya palolaka donc soko akati yo neti na ba jour o déjà ya Saint-Valentin ko bosana te bazomi na Dambridge awa donc soko na Dambridge numéro 90 au kokuta salon élégance propre à makasi donc ça parmi ba salon pourtant to lo ba salon na Anvers donc parmi ba salon donc oya boyango pour se pesa motema na voler n'est pas bon Willy kitoko na kati ya bon mais avant ça vraiment impact na idéologie donc il y a deux fois te balobi ba diplôme pamba akomi kutu kopesa cours pa ba mindele na université et pas ozali Willy kitoko mobali ya mama na biso Rite Makoma
moi si ya bois noir avant ça taille na impact papa na ngai yo lobi ndenge nini lisusu na ba invité na yo ba oyo balandaka site na biso mbote ya kopesa bango ti avant ya kopesa mbote papa makambo ya ba couple eza komatanga na motema eza komatanga nalingi naloba ya likambo ya puberté limbisanga bana zonga na konyaka ata 2 minutes kaka likambo ya puberté eza na basi mosusu mama mobimba age ya puberté ile na kati ya ndako ya libala comment ça eza kokamwisa mwasi awuta afrika ya aza na kati ya ndako asakana asala nyonso me ntango ye na ndako ya libala mobali asali ye oyo esengi ya kosala mobali asombi bankoma mobali asali nyonso ya kosala mibali mosusu ya libanda bakomomona bayebi mpasi oyo nini mobali amoni te mpona kosala mwasi na ye bongo kasi basi yango ntango akomona bongo ye amoni yango non oyo ekomi sikoyo ata na ngai naza danger donc mobali aza so na niveau na ngai te akomotika mobali ne na ndako mpo ya bima ngai na obenga yango eza age ya puberté eza age ya puberté akomi kosimba mabala ya bongo ekoumela koma na kati ya mboka ya poto ekoumela koma na mboka mobali azokwanze bien te eza kaka mobali question ya nini te soki ke mobali akoka te badocteur bazali pourquoi pas bokende koluka docteur bino mibale mpo bozwa mama moko boye nakutani na ye yebisinga o ye kutu mobali wana alingi na nga susu ye te so nakosoli kaka mbala moko esote nga labi makambo nini susu oyo mais ntango kolanda basi ya bongo okomona baza na bana 4 c'est bizarre baboti ndenge nini nyonso wana bolimbisanga mpona komeka kofongola lisusu mwa eloko oyo nzoto ya mwasi ezwaka forme par rapport ya mobali na ye nzoto ya mwasi ezwaka forme par rapport ya mobali na ye mwasi oyo aza kolobake soki mobali ate soki ye mwasi ate ebimi nango mwasi wana akomoniata libanda akei kozwa mobali oyo azali na nzoto ntango mosusu likolo ya mobali okutu yo kutu papa bana kutu nakomi koyoka yo pepele soki omoni bongo mwasi abandolo babongo seke mwasi wana aza lisu normalité aza na bato ya libanda yango tobenga age ya puberté bana na age ya puberté nasoli na camarade na nga moko nakusoli na fille moko oyo kutu nakokaka soki kopesa mobali na nga bizi te soki bazosala amour mobali apesa bizi bo mwasi aposi munoko mais mobali munoko eza propre papa nini boye basi bazokoka so te eza kaka mbala moko kaka kwenda vutuka ale tokende beta toleka bizi eza so te tande eza so te nyonso na mpe ezobelisa so mibali mpe moko mpe mobali mpe ozoluka okende na kinshasa bakatoma manzaka bapakolo mwa mafuta na mokongo ozomona te mama oyo aza kosala makambo ya bongo naza ndekono ya mobali naza mpe marié soki nakoki koporter quelque chose na couple na yo soki osalaka makambo ya bongo tika mobali aza ya yo mbala nsima tokosala émission ekozala vraiment mpona juste mpona baadulte tokoma na se ekozala juste mpona baadulte komeka koniata makambo mosusu oyo ekozala mpe vraiment nini ya koniata papa liloba wana olingi okota na machambre me machambre tobeta yango mokolo mosusu papa liloba suka na liloba na ngai ya suka eza vraiment ya suka te juste soki ya suka eza mpona émission oyo parce que nakocontinue kokota na bandako na bino nakocontinue koloba oyo eza première émission tosali ngai na ndeko na nga ntango bokolanda émission oyo bocomprendre mpasi na biso eza wapi mpasi na biso eza mabale totika kopanzana avant mpasi na biso yango wana toza na besoin mabala eumela toza kobala pour le meilleur et pour le pire donc nyonso oyo okutana nango na ndako ya libala yo moto osambelaka kima epai ya nkolo ntango problème eza koya omoni déjà ke mobali na nga akomi na kati ya bakafe kima na nini kati na mabondeli nzambe akozongisela yo mobali na yo baeglise bapaster nyonso oyo baza komema bafemme mariée na baretraite sans autorisation
ya mibali na bango botika babiloko wana yo ndeko oza na kati ya église soki oyoki pasteur na yo aza koloba likambo ke alobi na yo ke boyoka ngai parce que naza papa na yo tokoniata mpe likambo oyo naza papa na yo ya molimo nakolinga toyeba papa ya molimo eza nani et puis donc père spirituel. Quelle est la différence entre père spirituel et père de la foi? Biloko wana tokolinga toyeba yango lelo komi nga naza papa na yo ya molimo il faut linga oyokanga parce que nga na yo kuna na lola poko ta fo ngai baza kokosa mingi baza komema meza kaka basi bakobuka autorité ya ndako na yo mobali aza lisusu na valeur te mobali aza lisusu na likambo koloba te biloko wana nyonso lobi soki bokabwani pasteur azo deuxième bureau te pasteur azo deuxième bureau te soki azo te kaza pasteur ya asalaka yango aza pasteur te wana aza pasteur te eloko mpe nazomona un peu désordre papa o mama il faut nakende kosokola yo bongo nga papa kosokola ngai te papa namona nisika basokola papa basokolaka kaka basi nyonso wana bato baza na bakata ya église ya marke wana basokolaka papa te papa aza na ntango sokolo te papa ya biso ezalaka somo mama kaka papa yo soki obimi libanda awa olongoli bilamba bato bakokima mais mama soki abimi bongo bato bakolanda batala bato bakolanda mpona nini ya biso ezalaka somo bo bandeko nakanisi bino moko bozokolanda bolandi intervention ya bandeko na so nyonso mpe bolandi intervention ya JBK ministre ya image na oyo nyonso alobi mpe bolandi oyo ya ngai en tout cas sans plus tarder dona keme na kata bom epa ozali na ser na ngai bebe mbota tro na bosani te Moïse Chomba na mama na nga kapi mbote ya koleka papa na nga Jean Belva JBK asepelaka na bakisa ministre ya image po eratarate talaka département ministériel papa yo basuka lelo banga suka mbote mingi na nga bengaka PPDG donc Momo digital na bengaka PPDG propriétaire président directeur général sikoyo nga nayoki ke nga sikoyo nayoki PPDG ye abimisi non seulement site ya bomoko ya mboka mais na radio na télévision non seulement na Suède partout bakolanda biso na monde entier papa est-ce que yo information wana okoki koloba ndenge nini bato baotala biso vraiment information eza ya solo yo nyonso oza pasteur oza na besoin ya koprêcher luko kota contact na biso oza na besoin ya émission politique ni nyonso oza nango oza na besoin ya kopense annonce ya ebembe po bandeko baza mosika bayoka yo leka oluka biso na 3x parce que toza na radio en ligne en direct donc annonce na yo ya ebembe nyonso oza nango besoin tokosalela o mosala pe télévision bientôt en ligne vraiment mosala malamu nalingi na rappele lisusu na bandeko na biso nyonso baza kolanda biso radio na biso eza déjà en marche émission oyo bozolanda sika sikoyo ekoleka mpe toujours na radio ezala présenté na ngai moko Séraphin Kachama sans plus tarder sans oublier JBK ministre ya image JBK ministre ya image tokozalanga na ye toko tout adio na ndenge moko asaka yango te na radio en direct téléphone ekozala numéro ya téléphone bokozwa tokotia yango ekoleka wana numéro ya téléphone na écran ezokoleka comme ça bozobenga na radio tokopesa bino ba heure tokopesa bino ba jour ba heure tozobenga bino yango nde tokobanda na ba jour wana na radio en direct paf bozibiso mbala moko sur www.bomokoyamboka.com radio na bino oyo tokolobela tout image pepele kitoko ministre merci beaucoup na sepeli mingi na dio touti kosala na ndeko nanga Séraphin Kachama mobala pembe mobala batu soko linga otia miso longola système na biso ya bomoko ya mboka tolobi yo ntolinga okanga place kasi pusana biso tovanda ti pusana batikila biso place koyaya